Première fois on a zaki na otuna kinga likamba salon. Ba ifuna luka moyen na teka biloko izana kati po na teka biloko izana kati na singa mungo ya garantie na banda commerce mususu na sa iloko mususu activité mususu. Na koyi kusala ka musala wana tina lubaki yango eza desu na zwaki mutu atinda ingati. Samedi babengi nga salon na partir à 23h salon eziki mutu. C'est-à-dire ba plante ezalaki na kati ba mapapa ba voile na luisaka ba kiti na teka ba kiti ya plastique na kenda lufu na songi. C'est ba biloko ebele ba biloko francis ikoza même ba biloko $1,200. Ba biloko eziki ba kita ça ba casque ne to ça na vite eloko moko te eloko da mote bandai na butu. Mote bandai na butu moya ko bongo ezalaki te nyonso eziki donc ya telo na moto la na 4 bon. C'est na te ba biloko bibi na 4 ikoza $1,200. Na koki na zwango na sa makambo susu na mesana via kosenga te ngandi basengaka ngandi biya anazala kana siko na dikala donc na ba papa ba bibi fantasy biloko eziki na kata ba plante nazala ki toucher ma casta on a benga mon père Père na zo benga évangéliste Michel na sali voice na zo lela papa lobité zabituba maloba nde fortifié ngata via kanisa kutu dimanche na kuya prière te na bisata na zamu talokuta ukolongola ngana nzela nzambe. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke koza na bopete boy vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti rango. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro, comme vous le savez, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, partout où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous et surtout, tous les plaisirs et les nôtres, surtout lorsque nous vous servons, nous vous offrons quand même un service de qualité. Alors je crois, et ça l'Arabiso et Sengo Makassi.
Alors, nous allons parler de cette fondation, la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous avez besoin de soutenir le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en image et on se retrouve juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Ndengeni nyotinda bana na na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant, ozo kanisa bana na yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko, Nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. De retour sur ce plateau, vous avez suivi avec beaucoup d'attention une nouvelle opportunité avec Toronto City. Toronto City qui nous ouvre ses portes. Nous voici dans la commune de Maluku. Vous en avez besoin, Ozoa Ndaku, Ozoa Lopango, na prière Mouké. En tout cas, Zala à l'aise, P. Binga na numéro, ils allaient afficher, Boko Solola, P. Okozoa Lopango, na prière Malam suivant. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable, les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mesdames et messieurs, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc c'est pour l'année prochaine en juillet, déjà avec Pasteur Mike Alambaye. On sera au stade de Martyrs pour le compte de Explo Célébration, un grand événement, une production de taille et surtout que c'est signé Madjabou Gospel. Je pense que ça sera chaud, ça sera un moment exceptionnel, ça sera vraiment un événement qui va vraiment nous mettre dans le bain, surtout de l'adoration, comme vous le savez.
eza makambo nzambe esengeli biso nyonso tokende tokumisa nzambe elongo na kosala bongo nde nzambe akotombola to akopambola biso lisusu koleka. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un frère que vous avez certainement suivi. Aujourd'hui, vous allez encore le suivre avec beaucoup plus d'attention. Je crois que c'est le frère Zacharie. Zacharie Azali Ndeko Nabiso Otolingi Mingi, un bien-aimé, un frère qu'on aime bien parce que comme on a déjà monté Kolongwa Nakon Oazalaki ou à reconnaître qu'ils allaient Kamabe, Koya vers Christ, je crois que même dans Lola, la Bible le dit, faites Isaiah Kosakanadi. Et bon, si on la fête, c'est bon, on a besoin de tout ça. Et certainement, il faut qu'on fasse Isaiah et régner pour le sous Makasi Koleka. En parlant de ce frère, déjà Zali Moko Bolanda qui n'a témoignage, de quoi Zala qui PD, Lelo, Nzambe, Asaleli Bikamo, Azongi, na voix normale. Ce que j'ai aimé encore avec lui, c'est qu'il dira ceci, il dit, même à ta maloba nanga msusu, c'est-à-dire, mais il reconnaît qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aux Izali pour améliorer tout que zongi sali sous babilo comme soit facteur nyon surtout ezala vraiment en place ndenge ezalaki et il le reconnaît que déjà yé abandaki azaki déjà na surène katinae. Frère Zacharie, bonjour. Bonjour papa Alain. Vous sentez bon? Tout va bien par grâce de Dieu. Yesu abate na ngolu na ye. Malgré bitumba mais ngolu nzambe zo sala kaka. Ah. Oui, que la maman nzambe soki bitumba ezate, c'est que maman za prouvé. C'est que ça prouvé. Il faut pena soki bitumba banu on comprend na. On comprend c'est que diable kotana déjà zoyo ka moto. Déjà. Ya ngomoni akomusala kwa nyonga mseme lokuta to ko échouer te nzambe ana kana biso. Maintenant tu as un témoignage moi singa que comme grand évangéliste. Car on attend mon kio yé ne tonga au même ceux qui 7 personnes ceux qui 10 personnes. Mais papa lenga diable a tianga retard na nzambe. Nzamba biki singa pona telo banayi. Nzamba kangolinga atinga na musala ne na nzambu na maki ton of transport na matina bis na ndo terre tout na ngande na yebwe. Oh là là. Moi ko banga ezate soni ezate. Non, soni ezate ngana na mission nzamba pesinga. Naza na soni te. Oh là là. Donc lelo quand même eza batuton bazo mona yo surtout ba massa nano. Ne ba massa na sens que obozaki na bango penza mais ata bango. Ça dit batou quand même ba yebela on a vu wana batou pe ba mona mingi moni déjà na musala ki PD surtout PD déjà kota ville baza batou moi lolendo batou moi batou moi goût moi balingi moi makambo moi kitoko ya moi bien. Alors comment est-ce que ko changer milieu malamoko ba komona yo na ba Bible lisusu wana izanga na moto presque moko ayibisinga église cité nga na nzoko to pesa nga ba invitation ya église ba gombi na cité nga non place nga na bikeli yango wana na la place msu na benga ote omona Bethlehem ezaki mboka mukeme Jésus qui sabota mawana ça oizolo ma yango wana oyi bato bazo sepela na yo makasi babi que non oza na sémence ya nzambe oyika bato singa non papa là aza vraiment mosali na nzambe. Nzamba ko utiliser pour puissamment parce qu'il y a un témoignage vivant. Tant qu'on obéit ta parcours na ye et pas bato misusu. En tout cas na moto ndi melanzambe te akondi melanzambe. Ils ont beaucoup papa hein. Famille, c'est réaction famille quand même tant amoni décision yo zaki. Ezaki na ndenge tant obeti ezaki bayoka ki ngolu na musika to yo mondo kenda pe envers na famille ça on ke moni ngani na zabu en tout cas na komi bo. Papa lenga na zaki condamné la famille na servitude. Ça ina ça ka viwana na boko la kalibota. Eza na msu bandiminga bamsusu bazana doute non. Nga bisi yele siri na mamanzambe na chisiri na mamanzambe o azana besoin na nga alanda ndilo nga na landi ça. En tout cas un très bon témoignage sinon quand même parcours non nzambe so kende au senti déjà bilenga yeso ngoto yeso aza bien yeso aza bien lelo na tongo na côté douche papa chaque fois
nzambe azobikisa nga malema bazo nde nayebisaki baliboso délivrance eza procédure. C'est-à-dire nga po sexe na ngezonga bato mosusu bamelango babiloko bapakola bapomade mais na côté douche lelo nze moko yelinga Yesu asali nga bolamu, Yesu asali nga bien o na kana te. C'est-à-dire nzambe azobikisa nga olali boye ozomona makambo ezochanger maleme nazali nakokobeta une semaine te na milibiere te mais lelo naza kimia seke Yesu aza na bomoi. eza témoignage moko ya malamu surtout ke ezali kozongisa bana na nzambe na nzela mpenza mais toti koyoka awa bato yebi yo quand même na misala maboko salon ezalaki nini ekomeli yo parce que toyoki kambango de première fois on nazalaki na otunaki nga likambo ya salon nabaki fona luka moyen nateka biloko eza na kati mpo nateka biloko eza na kati nasenga mbongo ya garantie na banda commerce mosusu nasala eloko mosusu activité mosusu nakoki kosalaka mosala wana te nalobaki yango eza diso nazwaki moto atindai nga te. Samedi babengi nga salon na parti ya 23h salon eziki moto c'est-à-dire baplante ezalaki na kati bamapapa bavoile naluisaka bakiti nateka bakiti ya plastique nakenda lufu na sombi c'est-à-dire babiloko ebele babiju fantaisie ekozwa me babiloko ya $1,200 babiloko eziki bakita c'est-à-dire bakaske nyonso tosala nazwi te eloko moko te eloko daya moto bandaki na butu moto bandaki na butu moya kobomango ezalaki te nyonso eziki donc ata elo na moto elalaka na kati mpo moto nanga chauffeur nanga moto ezalaka soki apusi moya yangali makoto eza te atika yango na bandali atika na bandali akangi clé senga azapo azalaka na clé moko na moto nyonso eziki na kati donc soki ezalaki courant bon soki ezalaki moto soki mpe ezalaki ni c'est-à-dire papa Alain ntango nayokaki information wana nazalaki choqué makasi parce que nyonso tu yanga yango wana soki na te babiloko ebibi na kati ekozwa $1,200 nakokaki nazwa yango nasala makambo mosusu na mesana vi ya kosenga te nga nde basengaka nga nde babiya nazalaka nango sikoyo natikalaki donc na makambo papa babibi fantaisie c'est biloko eziki na kati ya baplante nazalaki touché makasi ntango naobenga mon père nazobenga évangéliste Michel nasali voice nazolela papa alobi te eza bitumba maloba nde fortifie ngata yaka nse kutu dimanche nakoya prière te na bisata naza moto lokuta okolongola nga na nzela nzambe te donc likambo ekomela nga yango wana au Mathieu sous prière. En tout cas, Satan a échoué, a continué à échouer. Je pense que témoignage nayo toko continue en malembe. Mais aujourd'hui, sur une insistance qui est par rapport à Kambo Koutani Nango pour y permettre Bandeko Baïba. Nasuka Tour Bandeko yo une occasion au landa témoignage juste après première partie au Nazo Salanae. Deuxième partie, na koti qui la yo témoignage, au landa témoignage na na boké bignon surtout parce que peut-être au kan sa mangambango za masapo. Peut-être ça n'onga bilo moko fondé. Mais au kolanda témoignage, un témoignage vraiment édifiant, un témoignage aux osala ke biso to poussa na to kanga malisusu na nzambe davantage parce que c'est vrai tant on a eu qui bilo connaît nyo ziki na qui monter me déranger na bi nzambe na ngai to sala ndenge nini mais je vois que nzambe za na bomoi. Nzambe za na bomoi. Lelo passage d'un mot donc olinga na réconforter je sens que déjà azali na makasi nzambe apesi makasi je crois que a continuer ko servir nzambe lelo tant que qui balobisinga que frère Zacharie a comme même bande comme sous na kati église est-ce que bande ko ngo pona izaki pe facile pona ko convaincre bango ba ya ba transport ba kende sous nga za témoignage vivant Yesu abikisinga pona kota na elanga na ye na sala musala na ye mais okuta na monde ba to ba yebi okaka déjà ba maman moko ayibinga les deux frères wana ce sont les voisins na lamuki na tongo na komote ya bango nyonso mokili koleka eloko eleka te za maloba na nzambe oh so ba mwana na bimaka na score na bimaka na bien milanga bien ba yo mamo na bien ba oui makambo changer na changer ka tika na bi non nga na komi mosala nzambe naza eloko ya koyebisa bino nazobisa bino soko lingoza na bomoi même awa na se poza na assurance oza na garantie fozaka na Yesu sans Yesu vie ezati
loko les qui mission nzamba pesa qui va faciliter ba yé plus de 5 personnes à mimi lobi nzamba so loko mweza esengo makasi nalingi avant tout kabona parce que tout tika témoignage na yo bato ba continuer au sala je voudrais quand même message na bandeko avant ma message ezala frère dans le Seigneur sœur dans le Seigneur Neko ozolanda biso awa sur Nouvelle Tendance Télévision je fais appel à notre frère parce que biso nde to bandeko na ye je pense que biso nde tokoki ko soutenir ye ko zongisa ye na nzela pe ko pesa ye makasi esika bandai ko lukela misolo bandai ko sala ke permettre à vivre ezande esika oyo eza ya kozika alors je voudrais yo motoza ozotalanga oza touché tout ça la opération parce que c'est notre frère nous devons le protéger il est important tout l'accès que biso ba na nzambe to na bolingo ya solo nzambe o ali muto aleki azate notre Dieu est capable de tout akoka pe na nyonso azangi pe eloko moko te to idende kona biso azungi sata ba activité na ye ce qui vous a appelé kaka salon on ne sait jamais peut-être pe vous a appelé d'une manière que nzambe habite misolo na biloko na yota ki na nzela mo mabe nyonso ezala le susute pour que a renouveler apese sous makambo ya sika pe makambo ya ebele je crois qu'il est important biso to sala yango pour na bolingo nzambe to soutenir frère Zakari yo lingo tinde osombele loko lingo ba accélérer na fond lingo sala quelque chose tout sala yango po to tombola nzambe na biso et surtout to garder sous condiment ya ndeko na biso son numéro dans un numéro na communiquer dans un numéro ya frère Zakari plus 243 vous avez Hôtel au niveau Vodacom. Vodacom. 0 81. Ok, donc plus 243 81 33 33 25 25 755. 755. Donc numéro naïsal plus 243 81 33 25 755. Numéro à frère Zakari. Voilà donc WhatsApp, appel normal, tout l'un de sa sondeko, tout PC makasi. Voilà pourquoi est-ce que même les gens qui ont tout continue la deuxième partie. Tout continue la deuxième partie après biso réaction na biso morale na ezala na kimia pour tout continuer la deuxième partie le sous biso yon surtout na bokebi. Koleka. Merci beaucoup Nabino Bola Nabiso parce que Nabi que Bozala est belé au beaucoup réagir. Deko Zakari un message na bande kona surtout oyo basi occasion ya kolanda yo. Ya solo bien-aimé et sika nyonso zwami nzamba lola pambola bino vraiment mungongo bozoyo keza ndeko na bino Zakari munene o nzamba uti ko salela abisi na kata ténèbres lelo azoti ya sang malam ya mutu ezakaka to garder Yesu, tous à la bonne terme à Yesu, malgré bikakatano. Vraiment, nzamba zana kanabiso, to kuishuete. On a kokoye kulba yangwana, biskanyo suboza nzamba lola, apambola bino. Merci beaucoup, frère Zakari. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'attention, je voudrais tout l'andasco témoignage, première partie témoignage, il y a frère Zakari. Landa yango na bo kebinyo surtout, pour oyeba, bisikani ni to bandaki, bisikani ni to sukelaki, et deuxième partie, tu là, wapi. Merci beaucoup, Nabi Nyon Sotou. Merci à l'équipe technique et accompagné Bisso. Portez-vous bien. Alors, suivons et on se retrouve plus tard. Merci. Nous allons rapidement recevoir un invité. Invité Nabiso mon collègue Lelo, ils allaient de Konabiso, où ils beaucoup découvrir Awa, la nouvelle tendance télévision. Où Azali victime, il y a grâce, victime il y a ngolo. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. Et voilà pourquoi ce que j'ai toujours dit et j'insiste. C'est vrai, tu traverses des moments difficiles, reste ferme, garde la foi. C'est vrai que les choses ne marchent pas, ne perds pas espoir, reste positif. Je crois un jour à un autre, puisque tu fais confiance à Dieu, il va agir et ça sera ton tour. Tu vas quand même marcher dans la gloire aussi. Et tu auras le temps d'oublier tout ce que tu as eu à traverser comme temps difficile. Alors, c'est mon ami Suezali, il y a quoi moko na ba oyo ba pona ma côté pa na Zambie. Ba oyo
bazali ba victime ya ngolu moni mutu so akotia na kati ya train aokende alabite train oyo ezoki destination za libebi destination oyo ezokende penza tout droit na lifelo eza pona kokufa mais na kati wana sans que ye moko aeba c'est-à-dire akutani victime ya ngolu alongwe na kati ya train continue nango ye moko komi libanda ko motala vie makambo ezaki ndeboye. Tout ça c'est parce que Jésus-Christ a ponaé déjà depuis Kala. C'est un frère vous allez découvrir les lots, je vous avais promis qu'il sera avec nous aujourd'hui, frère Zacharie. Bazali moko bandeko bazana kati elanga ya nkolo bazali kosala nzambe. Et moi je lui ai même promis qu'on va vraiment l'accompagner jusqu'à ce que a expérimenté bola nzambe. À comprendre que nzambe aza puis nzambe asalaka. Frère Zacharie, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. Santé bonne. Tout va bien par grâce de Dieu nzambe osala ngolo. Vous ni makoza pena victime ya ngolo. Ngolo nzambe car. Ça ngolo na trop. Vraiment, merci beaucoup. Alors je crois quand même on va passer à un témoignage. Le but du témoignage est à la ranini mingi sur Nouvelle Tendance Télévision. Témoignage auto sala ezala pona ko édifier peuple de Dieu. Ezali pona ko zongi sa bande comme susu oyo bazaki na espoir te bazwa espoir. Bande ko bandi mate ke nzambe asalaka, ba ki nzambe asalaka réellement. Yango tozali na ndeko na biso Zacharie to komeka mpe ko solana moi muke. Alors ndeko Zacharie azali nani azalaka nani ndeko Zacharie par son histoire aibisaki biso qui abotamaki normal lokola bandeko nyonso tout abotama mobali et après un temps yemoko se retrouver qui à côté na angle mosu, c'est-à-dire bandeko ba changeaka pas abongoli sexe mais c'est-à-dire qu'azali mobali makomi balamo na ba désir ya mwasi akomi na ba posa ya bomwasi jusqu'à ce qu'il aille kokota na mouvement to na makambo to bengaka pédérasme, c'est-à-dire qui pédé motakuti azaki mobali akomi na mwasi akomi ko pratiquer sexe ya mwasi ti akoli nango. Et en parlant de son expérience aïe sabi qui a sali 20 ans na katia monde oyo ya qui pédé. Alors ndeko Zacharie nangi quand même le loto sola na moi kofongwama okiobi tla biso na lisolo na yo obandana no ndeko Zacharie abandaki vie oyo ndenge nini. Merci papa Alain nzamba zwa lokumu eza ngulu na ekaka. Nga na kobanda d'abord na origine nanga. OK. Na musiso nga na bimeli. Nazali déjà condamné déjà wana. Na kutaki déjà liboto malobeza déjà. Nga na uti na famille bana 7 naza mwana liboso. Maman babalani na papa nanga, papa pesi condition. Mwana liboso yo kobota faza la mwana mwasi. Siko imaginez-vous papa ale nga na uti na libota déjà malobani zali. Maman comme na zem nanga aosa baleta bana basi osunota mwana azana libumu aza déjà mwana mbala. Déjà azaki ça dans déjà condamné nga na sirène déjà. Pendant déjà 3 mois nga na botamaka nazali kolata déjà bilamba bana basi. Omoni liboto nga na wuti ça na source nanga déjà esika nga na biba na botam lokwa bana nyoso te na bomsa place on lobby. Nga na botam na place to maloba déjà za ya condamnation déjà. Basi ba condamné nga déjà. Donc na senga ngote na luka ngote na ekokuta ngo déjà za. Na eko botama maman nanga papa nanga za commerçant on ba téléphone ezalaki te atindi mukanda akina foni te na boti mwana mwasi solo tanga za mwana mobali. Wana maman ndesi. Wana maman. Donc maman zobanga. Azobanga ça le mobali na ye. Libala na ekokufa. Donc pa batila libala aipseka na boti mwana mwasi. Tellement ndi nazara kiso ala kiso ba biso za mwana mobali ondima na ote. Ekokola papa ibna mtuka mwana na za mwana na mwasi. Na sali 3 mois papa ibaratinga nazala mwana mobali. Nde tombaki mukolo mususu nazolela mama zaki banda mais moi nazolela yo za ndako bi changer ku suppose à servir asubi. Nde papa mema kinga alumwenga kushibu oh ata abosef na za mwana mobali. Nda boka kinga na mbetu. Abengi mama bandi ko la te na sala ki boye pona batela libala.
omoni papa ale libota nga auti bitumba na ngai banda wana siko ngamu na botami déjà na maloba wana baconsacre nga déjà na sirène nde ntango nazokola bandi kopratike makambo ya bana basi nabeta bale te nde baninga babetaka bale c'est-à-dire mwa vozoka mwa base ezobima oyo ngolo ya nzambe kaka ngolo ya nzambe omoni délivrance ezaka procédure tozokoba kaka tobi te tokomi tozokoba tozoluka malembe so etikali ekende. Alors ntango okomi quand même na obandi kopusana na milieu tant papa siko amoni siko kioza mwana mobali na place mwana mwasi yena mama isuka ki ndenge en tout cas bien ezaki donc epesaki mbwande bato ba epesi mbwambo abuti c'est ça libala meninga naki ngana ebisaki opona bota mwana mwasi liboso pourquoi pas mama papa ya senza mtapesa kabanda to libala meninga naki yango na kola ki vraiment na faire soit papa te ngana zo faire soit papa te papa tortira nga donc bande ko landa ndo linga makasi et ko sala na ko banda classe na kuna âge ya 8 ans na bandi classe ne kolonga zala ko tanga ce qui n'a dérangé papa le kombo ba pesa kinga kombo ya Zakarisa kombo na zo na bonzambi kombo ba pesa kinga iza kombo ya Maimuna kaminga ba camarade ba binga nga mai ba zaoka taka mai amsumaya kombo na ngeza ki Maimuna kombo papa maman nga pesa kinga donc wana mama pesa ki ape kombo na ka en fonction ka po a tromper ka mobile makambo ya kombo na ngeza Maimuna kombo Zakari na ko zo na bonzambi. OK. Donc Maimuna nezaki par rapport à maman Ndesco a exprimé makambo ya bandai komona. Na libala mo nga pesa nga kumba wana. OK. Donc na papa ba continuer ki na bango. Ba continuer na bango moi ya bolimbi sezaki na ba continuer ki na bango. Pina sima na nganda ko buta mwana mwasi. Buta mwana mwasi etikali mibali na mibali. Na 8 ans na école na zotanga seki na se déranger parce que na zaki na entourage na nga ba fi bazaki ebele. Ba fi vraiment entourage na nga ba fi bazaki ebele. Ce qui n'a dérangé na école mais monsieur andai kotangisa biso wana akozwanga akikangela nga na bureau na ye wana naza na 8 ans akobimisa serse na ye nga na komo 6 ans âge ya 8 ans. OK. Ibandaki nde bongo. Donc à partir école lesco bandisco ko initier c'est-à-dire na fait déjà na marque yango déjà okutaka fokuta na mutu na ça déjà na marque wana ya Sirane marque ya kipede mwasi mumbazali de yakati na nga fanda même na bandoto na nga za olutaka na mai na mai papa ale Yesu ana bomo amen ce que muto ondi manzambo tandi matanga ponga mona za témoignage vivant. Amen. Moi bazo zo kabuiza ka grâce nzam to comme na te to so bunda to longola ba marque ngo pour délivrance. Des processus effectivement il faut que nango malem. Je mets tout ça na koni makenza mais déjà ça lipe à continuer comme ça là. Amen. Alors, et comme sikoyo bande ko bazo benga yo yozo plus ba camarade kaka ya basi. Wana na 8 ans ba. Biso za bana sera mobutu parce que on ezaki kwa za Karine na ngai. Ka mona ka moi ça tambo na ba mbelo Karine na ngai. Ezaki bon. Yo peut continuer na yo kaka. Continuer na ngai na camarade na ngai na zo suko na ba place moko. Ne ko koma na 12 ans. Mon ko musu na zo leka na moi jeep mo etelemisinga. C'est la propose que nga za mwana komina limité kinga quartier kinga bois na pisi ba nyusa kinga bombo tenzamba pambula ba mo pesa bilumba yebinga ba yebi ba ko yibati mambo ba za solo. OK. Mbala bosuna ya kama campagne na yebi mutona mimanga na ma campagne na za na 12 ans na sepel na yo na ngina zo en charge to yene na ma campagne les mêmes pratiques mutona na za ko sanga na école na za ki liboso âge ya 8 ans na 12 ans mutwana kumusala nango lisusu to yaka na ma campagne na chantier na ye abimisi sous serse na ye ngana komo 600 wana komo na 12 ans to si sa piste ngambongo na zongi ndako mais ya to ntango na zonga ndako ba parents na ba tunenga te age na yozi mbongo wa mtatinga te na sobi ba bilamba na simba kete na sobi mbongo zaki belé mbongo ebele l'époque. OK. Akomi tiko ya ko zwa kanga etipa na biso ba yebaki azaki parisien autaki Belgique andona ba vacances mingi azaki pa mko par rapport ngala na 12 ya kokuma azaki ta ba 40 ans
bossa na histoire. Alors tant que quand même nandako. Maman to papa curiosité ça qui était quand même tu ba quand même moto ya outi azoya koluka mwana na biso a outi wapi za relation na bango za nini bandol ka weba te. Donc il y a c'est présenté ka te o za minanga. Ça camarade nanga na sepe na soutenir car nda kuma ipimbi nanga. Dès que ça là alingaka memanga maman nanga boya tellement nazaki maman nanga lingaki ngami par rapport à papa. OK. Papa maman lingaki ngami par rapport à papa. C'est que nazaki ma pembe na maman trop. Papa vraiment nazaki c'est papa hier na ndako nga na kimi. Dès que ça attend na comme na 18 ans. On a vraiment moto conscience. Oh non et donc conscience comme ça oh ça ma bébé madame. C'est qu'on a 18 ans, dès la commence on a volonté na âge à 18 ans dès ba ninga mi ba comme coucher na nga Angela Nice. OK. On a 18 ans. Parce que yo moko quand même curiosité ça qui était quand même na tango zo poussa na habiter. Peut-être ngai bon pour ça moi si nezala quand même le la jeune garçon surtout au fandi pe boyo moko na idée ah na moni fi moi l'équipe là sona ah na kata pour ça na landaye na solana et pour quand même na za na e banda yo yate pour ça na papa allait ko témoigner ça bien mais ko vivre vraiment déjà passé nga na tia ko tem ça moi si na nzilate. OK. Oui, na tem ça moi c'était ndé bakina ba na draga moi c'était putain na zali ko sola na ce qu'on a bas place moko. Là j'ai 18 ans déjà na ce qu'on a ba fi place moko. Mais tant que ce qu'on a bango na ba fi na place moko. Réaction ça parce que ndé quand même que yo ce qu'on a moi si na basi pour quand même pour ça nzoto telemi papa les athées. Oh là là. Exacté. Dans ce moment-là, quand on a mis sur ma copine, ça dit na kolibongo. 22 ans, na zinda kuna beau marché, na bando na ville, na ba fia na ba tiers, kokino luka ba ba na ba boîte, et ça na ville na boîte moko to nga na habiter na ville. Na habite tous les boîtes, wana ebota masika. Ndenge na tiki vieux. Ndé na bando bima kokindaka na longwe pa papa na suna zinda kunanga na katanda kunanga na zakina ba fia ba tiers ba za ba na ville. Na mo buto na suna ndao to lambi to lie to sukoli to mi to samaki na pourquoi to kivi na biso vinga na kola kinango yango wana. Mais na tangozo obandisiko kobima avant pour longwandako. Est-ce que c'est qui facile quand même de convaincre maman 22 ans déjà biso que non mais ça papa pour maman tu as ba secret. OK. Tu as ba secret. Nesi maman funa lunga parce que mobali na yo azo torti ngazo linganga po papa comment il manque makasi pona nga yo na soki utiko na dojo bi comment mi mali ben il manque mo makasi makasi ngazo ko kamote akoma siko bongo yinda yo na moni yo faut que net no msa so na luka maître mo comme da comment il dit pona nga ndé ça kana esi mo funa déplacer na lukanda ndé na bima na ngai. Alors mbongo ko lukanda ko quand même o ya que ça se ko wa on descend ba ndé ko bima ah oui déjà partir anda ko déjà banda na papa nga na âge à 18 ans dia na aussi ba $2000. OK na vie wana kaka na âge ya ba 18 ans na dia mbongo ibili parce que na habite vie ngo le quoi c'est comment c'est ndenge mais biso erto no ça la vie wana pour na ça sur na vie wana te donc mon nom bala ko pushina yobu a $500 a peso ba pesa kuta moi cité ndé azali na mbongo na ngana kena suzu na pesa na zulenda na sombi ba biloko ndao na comment faire vie na ngaya ngwa. Ouais, est-ce que commission on a vie siko yango je ça la paye les ça qui s'appelle bande komibali siko quand même ba neza ika bande comme sous komibali ko poussa na vers yo pembeni na yo papa ale ngala za etse na osona mwa mubali na za ide stinga na za ikati na nga po za ka ba za ba pio di momo na obe bien ba pio ni sokum to na iba ke ngai mo na iba pe na bando to na nga za olotaka na za na mai na mai parce que ba période ni no bandai ko beba et puis pour beba bon selon yo bando chango na ndenge langa ngala beba makasi même opokola ma futa na za muta chocolat mais na beba suma kaso ma mutu mikolo no tukuté mais surtout comme na période ya mbula donc mutu mikolo comme mutu moi ça out na wale donc ngamo na beba mikolo sira na bibi ndesala ndé osala bon. Mais na kati ya parcours wana parce que bande comme ça baza pe ba sabiso que non ba associé yango pe na moi biloko msusu moi qui ici bon le cause autant ba pe na ba fia ba linga pe ba sukola bango pour na chance bon yo quand même non comment qui na ba papa lenga ba sukola ngate
nga nazali na sika bato basalaka basalaka mpo bazali aki aluki mo eloko mwa bakisi batiraka bato mais nga eloko nayebaki kaka nazali na poudre moko marabu moko azala na otekela nga $50 $50 soki na bima bapaku na bi nazala rendez-vous na mutu moko boye na pakoli poudre na ngai na bimisi oyo nga nayebi nasalaka nde okokota kozala ni wana nasala yango te nasala yango te siko ntango papa aye koremarke siko ke mwana na nga mpenza oyo nga na bota mwana liboso waza likonzi ya famille yaya ya baleki ye mpenza akomi siko certainement sango ekobando panzana moto amilie déjà tokolaki déjà mpo tozalaki avenir tozalaki deux ans avenir ezalaki na yela moko mpe pede azalaki mokolo na nga mwana oya siko pana ye azoyebisa nga ntango ozomona mobali fo ozalaka boye basalaka boye bambelaka boye bapikisaka boye ye nde vraimen andomona pepe ye asalaka kombo ye yango mpe akufa molimo epema na kimia nazala oya nde na ville donc tozalaki baville me ya kolandana nga azalaki moke azalaki mwa mokolo ye abandaki vi yango vraimen azalaki mokolo par rapport nga nde azala oya pane te mobali fo pikisaka boye so oyebi oza na rendez-vous na motu fo liaka boye kolia boye tosala boye tanda oyebisaka nde bon papa mpe ayebaki nde bandai kotorti nga yo funa kango na tino musala suda yo funa kendo ezangi ndi bongo parce que tant pena okomi maintenant parce que toyebi ki ba pede sango na bango kenda mambango par rapport à moi c'est moi si ataso sala ki nduma na quartier akosa pe mso apesa pe 6 ans mais ayibana na été il faut kutana na po ba kiazaka nduma mais ba pede ki nda penza moi mbango moi suka pede moi na quartier wana sala ba bima ba ye kaka yo pesa linga ka ba ye ayi donc ça va donc soka l'équipe il faut luka pena sala loko mo ka tirer mona ki ba tinyo pa tirer kasuku donc ce que sango komi na ndako siko papa ibi ke no mwana na donc ye komi sango komi na ndako ya siko komi déjà akoma ko torti ngai yo na ko boa ko bena duka sina zaki sona beto masas ne saka na on est manga mobile no zuluka bomanga il na bino na koli pina za na 22 ans il na kin ni ya yo zaka saki na ko kile musika te na mona ka ko zongelinga na mona ko ta na musika de salaka na bimaka ndako liboso na futel na ibiza na bon marché wando sala pe ozonga pe moi tour tala pe ba parents soki dimanche na kiti papa lesenga na kiti dimanche na ndako bufuna na mutu donc na provision na ndako na ko ya pe papa za raté oui quand même il faut bien dire maman c'est commerçant et on na voyage soit tozana nzira bandu soit tozana nzira ya baza yi basinga tozana nzira na ba Congo na kuya na marchandise na sombi bilo wa poza ndako na tikima mwana ngambo na ki na ça na zo ko umela te inerteze belé nazongi na ma zongi na mais ça c'est quand même moni maman chérie na yo pas moninga to sikisiki papa lenga zo ka mama na suki oh ya solo so na yebonga moko na kange suki papa nazongi na ngai donc quand même obandi osala ko koma tiko ekola ba misala nyonso te parce que lamba ya suki na mutu ya mama na ngai ngala fana mkomsuna bingi mama na ngai bingi mtondo kange ngai ekola suki bon esthétique na eko baksa ngo kaka ok na oya pa mama so bona zuli putani na kangia na ndo kangi so na 6 na zuli putani zo stasimda na kina oh la donc na vous avez copine pesa maman c'est-à-dire que maman oyo cadeau na nga ba pesa ngai baboya kayo cadeau na ngai oh la c'est vrai bolunga maman pona mwana na yazo tala ba pasi onyo sto mona pona mwana atika mwana boye atiki mais réaction ba leki na yozaki ndenge kasi tamba mona ka même sou oli kam sou soni ya na bino za ka pede ba leki na nga ki pasi pona ba tutu wala ndinga ya boye te ya libosa de lombali tutu ba leki na ba so na kada ni famille amno te lo za kuna kututi ka ya na pede mta lunguna bino soni boye na ya na mno kuta ya pede wana bwana bambongo ne mutaba kiswa mutuma bakiswa saila kibuna anto papa les familles za ki famille soni kota mwana libusu a baby kabu viso ki na kobiba ce qui Jésus qui ça ya kati mais vie on peut continuer à kobiba ka pour kufo qui lui fait oh là vraiment en tout cas je crois que c'était un témoignage très touchant aux autres landa quand même malembe tout ça l'effort tout qui malem c'est vrai frère Zacharie a message na mamba ba télévision té mais to ndo sala quand même effort mon histoire ozo kanisa mais quand même na besoin to yeba frère Zacharie tango komisiko ke na kati parce que makati mais appelle makamsusu komi na kati komo sentiment nganzela oyo ndire ekomanga na mabe to ekobomisanga yo ekomela na noté
kende ozo bende bato so ote mundele moko ayi nakuta na mundele ote mundele akuta sala nga boy ote nakuta na mutu emso mutu ana bongwali est-ce que yo bando banga te quand même que bato nazo ozo mana bango yibi bango te papa alenga bana ko banga te parce que banga rabo papa le monde on le komi au moins ata mobali normal muninga mobali obimane pour une fois iPhone azwa mbongo azwa $500 non donc gaza ide présence ya sirène ils ide ya 4 nanga ça ville wana za otambola obutumba na zaye kubanga te ngata mutu abanga za mutu bakisi ngafona affronter nde to ko bandi ko musu ala na mutu mona kata shamba siki tuve mutu wana za ta mutu na shamba tikali yimoko parce que le vénement est très coûteux na banda le bona coûteux na très coûteux mais quand même ba copine o ba no fa dépend na yo bondo za azongi pe na ndako beto pe solo etala biso maita la mama ko be ya ma imtala ni mutama be ngaso na luka bato na muna ba yo do place ma beza yo so o luka bongo na sunga na bitinga na afima sika na la na mai na on epe ko babu na sika na la na mais ko luka muto na muna no kama mutu mo kutamenga na voiture na moni ete to comprendre kiti nga na pesa mkombo voiture ezati ngaso na luka muna tsela ko muna alors quand même qu'on a tenté parce que jeunesse union surtout mutu azala tenté hein deux fois na denzela au cas là jamais qu'on a pendant période on a tenté ah mais ndi na osala we na komisa na nga mwasi mais na kosa ndeni pona zonga mobali ibando elote te susi na zalaki na monde papa ale hein na zata na mwana moko ah okay na butata mwana moko siko na boti na ngase api na zonga na vinga yo mona za ko tambula mona ko tapu na ndako ko fakate be église na za na susi un jour ba benga nga papa ata moko na mo fils enfant mo conscience ezongaka na utike limbuti na kuzati lo ba wala mon inter suka bozi mo vile mo ya mo fana mo ai eloko ngo kim na ngo eteleno susu la mikono ko mo loto no o lota ka uzana mai okumi ko luka bato ko luka yokomi ko to obligé lieu de linga jeune garçon yo fute mo pas coucher na ka OK e bando sala ndengeni o lota kabo yo fandi oloti kaka to ibanendo tango ekoma ki yo noti mo mesano pe na okomi ko na konsala une semaine te bon sana lota na zaka na mai OK une semaine ko lekate funa lota na zaka parce que ubando ta uzana mai ndenge nini ozo sukola e bale kaka boyo se retrouver ki yo za sukola nga na ba mai mususu na ba ko na yo kaka na don na mona ngote me na tenka kombo na mai ene zaka na ba kongo depuis mai mo ba na lota za ko ta chila kuna zo ta mkusana na zana mai wana na zo sukola na basa mindele na kata mai do bando tongo za ka bungu donc une semaine ko lota mikati o lota za na mai ya tonye za kinga za ki susu ba piro no loti bungu no ata moyo yuzo kwa kama li yuzo kwa kama li OK donc ce loti na butu mais na moyo pe na boye physique comment sentiment que non yuzo kama li yo vraiment yo bela ka on moyo makazi yuzo kama li ngam na kata mai déjà ce que fona kama li alors donc ceux qui déjà au loti bongo et comme ce qu'on peut ce qu'on pose ça qu'il faut au lukande ceux qui na loti bongo ceux qui mikuana na loti bongo na loti ka bongo même na moi ka bengi jeune garçon na sepe nous ça tout quoi tout ça likambo na pesombo donc comment ki bongo à part kuta kombina mais est-ce que ça peut facile ko convaincre bango papa le ngaza ina osona moi mbible sexe ne bando télé OK oui donc domination déjà nima loba pe ba geste na ndosala yo ndé na oyambila yo em supa na bimba sala ata kutu mwasi na ndaka sala obumte OK tande so na no zwate donc na no se retrouver na mbeti yo mungu okamo to comme na mbeti ndé na sa ina pouvoir na mama mais quand même tobi nakati ya ba ekiri bile ba pede baza ma ba problème ezanga kati voilà yo ko wando banga te parce que ngana quand même na ba ndeko belé o ba sala ba pede o ba yebana pe o na yebi o surtout quand so ba beta le solo kaka place baza makele les ala kaka bo problème kutu ngam tabandaki yebo yo quand même kutana wando sans sortir ni na fani na ba pede ekirité de kirito komona presque na zo linga na sala kombo na ba pido ba yebana o ba banda fa ko malibanda mboka ba ba fréquenter mingi ville ba voyager ka bongo ba dine dans na zone ine zo ya beau marché banda
na moko ya ipin ya mikolo pe azali ko kilwanda osa ba faire na ye ndi ba biki wana bana mikimiko kama ba makilo ngafe na zaki na monte après c'est na moi bana quartier so ya Kingabo parce que na Kingabo na petit bazaki makasi fi bazai beli bazai beli puisque ba tozaki quand on a jalousie ça a quitté après c'est na tika bango donc ya ndete ya Kingabo na zaki ko yaka na tali bango na zongi so matangi za na quartier ba bengwa oyo panzimbo uzungi na okabu zaki ndi bungu. Alors quand est-ce que Obandi Okomasko qui na posa obi qui no tinga ifana lukelongi na Zambie et comment qui à partir ya nini ya idée nini tango monito l'événement ni no kutana nango o comment ba bité ngantu kana ko fanda boyete na pa ko viwana na ko kutana directeur mo wa banque ya lingara ngai directeur wana banque ya lingara ngai to sakini na mbetu na mona siri tu va tirer beaucoup ne na serce na ngai. Parce que papa, même quand on a vu, moi, mouvement, mon bal, il venait au stade. Malgré ça, on a un stade, il y a un champion. Mais, il venait au hôtel, quand même, c'est clair. Mais quand on a coupé dans mon toit, on a tiré beaucoup, les sexes, et était ma soute, comment il peut me pousser, le quoi, moi, à partir de ta banque. On a tout nié. Pour nous, on a sorti le corps fort, c'est moi qui coach 4 nanga. Pour na yo kibu abare banga ilo côté et so nta batansia sa zo mana mwa mobali alingaka simba e na dibuso déjà lo ba bindaka. OK. Wana na comme ba 30 et quelqu'un ndina kuma ki puissant. OK, donc à partir ya ko bimana directeur wana indépendance ko ki mobali penda yango me kufa ki na ngu. OK. Au moins moi mbala otambola ti veste nzoka biki komaka tete na nzota ko kufa. Mais il y a quand même un qui attend bon, c'est vrai le cas beaucoup mobimana et au qui était par curiosité que avant hier nazai quand même boy. Et na komi na moni na komi nzoto et kufi au qui était parce qu'il va payer va appeler matata. Au il peut que était yo uzana lo mosalinga na nzoto. Ça va mabongo tout soit qui prend un mois to kana katenga ko nazai ki bote na komi bo ndingini wa so bandi ko kompinga na mbungu. Na bandi ko menacer so ibona ko pour ya ki marié sur une alliance na maboko. Il faut d'abord na kumbu ndeni ne par rapport abandi ko kompenga na mbongo abandi ko kompenga na donc so ko yo ndoto ngo saka eloko wana abandi soko ko kitcha yo mote moi eloko ndo ko moi si azaka na sexe mi balete pourquoi yo za na sexe mi bal faut tirer kana sexe moi si ya mobile faut kufa aloko zaire albai na yango wana ndeto kobina ye kaka bongo na yo sunengo zanu comme déjà marié mamba okenda so ba boîte ezati nde na 4 rivières boîte ti ko fani na ye ko balanga lisusu o yo ndo zana funa mano sute na opeso mission moko boy so ko ndimi mission na osombe yo lupangu ozala bien et ko leka mama na ngai ko fa mama mtakufa liboso ay ko pesa na $3,500 na kuna matanga mama matanga ilika kapina matanga na tuni siko mission ngo ezan pas avec mariage na bana na e na tuni mission ngo na bina opeso ka condition faut bimaka na bana mibali ko ya 18 ans yo bando futa bagarre so mutu wana lo nyoso onsenga yo faut pesa nde a partir wana na maître mon jeune garçon 18 ans zaki to ko boya ngo ba pede mingi ba futa ka ba mibali mbongo nga fina nga peda lamba balamba lengi la mibali bien ba le loko moko. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique,
à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Papa, le mukilo, tout ça, c'est mon intérêt. Jamais pédale pour l'ingaka mobali boui. Avant de sommer la kedji, bodi keti, c'est pas l'ingando de sommer lié. Ce qu'on y a au bénéfice, faut la capa la canaille. Non, ah, bah pédale me rebaza, bah mission baza. Ok. Neta momola a recouché nanga, c'est ma souana, nga on mimelaye, n'abandon mimelaye. Et on a prié, on a papa les aïe kolela, yesu qui l'a mawa, nga na zandoki. Na détruit ba vie à banabat. C'est ma souana nga zo non, papa nga zo sa na ngo nini. De yozo memelanoye, mais éviter que ni na osala na on. O tika pe ko tourner quand même mais. Na tika pe ko tourner, on a na kata ignorance déjà. Okuyo kota na kata ignorance, ngiyo pe ndoki, boye pe na vie ko détruit. Papa lenga na prière na nga repentant, nga na tia ko senga nzambe te bikisanga. Nga na bandai ko la Yesu yo kelanga mawa. Naza criminel na bebisi ba vie bana bato ngande ndoki bana bato baza ba innocent ngala zo mema bango na zo mema semasi na bango et pas ya tata wana tata na zo sa nango nini boye ko continuer siko to continuer siko solo na ye vivre na ye esuka ki ndenge nini to ye ko bebana po alingaka muninga na namu obo lisusu muninga te mwa mukie abimisa ko za ba 17 ans. C'est pas pour ta na wapi alingaka tant nga na ye na ndako na ye place ya pasaki na denda ndako sa makambo na buya mabe wana ya bundoki na ndako afandaka na mwasi na kutaka mwana na muke kuna des autres ça makana si na sana puta moko awa na zoka ngo kuna ndiye partia wana na zoka décision ya okabwana mutwana. Donc malgré que tu as soutenir yo azo peso bambongo mais aussi quand même des habitants. Azo destiné au Kabwana yé. Yé pas azaki d'accord to yo moka mto décider qui toi bondela qui paye quand même. Mais bondela ngata comme na mwana nga pe azaki d'accord mais papa les aki facilité. Moto simba moi $500 boye. Mon potable bobeti moi $500 au monde ngo ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ndena so ki décision. Wana siko mo ato kena loyenga ba camarade bokuta ba ma copine ba faire mo nga viezo kende kula mka viezo ke ni mwana ba leki bandi ko tuku po petit sœur la ninga na sima sana mwana mwana di bosa auto bota karati. OK. Siko nga ko motanga na ozoka ba charge ya bana bandi siko nga viezo ke kana ko chola boy. Ndi sa eloko salaka na bando ke luka délivrance à l'église dans le sang. OK. Obandi pona ko banda ko luka ba délivrance o place ni elboso quand même ozaki touché bitenga na okena no place boy. Et ça ba prophète na ndo kana TV na ba radio na bandi Hollande. Na bandi Hollande na bango musu na komi protocole pa na ye na mona ye ko bunga komi ne ba makamba sala ba mi ba ni na ba ya ba TikTok na longo na ngapa na ye na otanga kombo te pona ko battre invitation mutu. Na bando na tambo vana ba église ebele na église sous na commis na tambo ba église ça dit na za mondimité na za engagé na église na sala nzambe na modération na chambre haute na intercession nga na tambola même pas ministère combat peut pas mola nga na kenda ko ba délivrance na tambola vraiment mais tant ozo ke ko ba délivrance
Obando sentir nini kati na yo? O sentir que délivrance ezo banda déjà na komi kozwa délivrance na komi okangola mato na zakaka enfermé na makambwana. L'église musu na zoko na oki na maté mais na route église na koyi na ngani susu. Ça dit ils sont en place na c'est ça na za ki va nzamba za mais na koyi kokuya na koyi lisusu. Ndina kumoshana be bi par église. Wandi koluka église les loza awa lobi za koto yo. C'est na sali toi mon église wana na moni clé de soutien na koluka mususu. Na kena kuna koto na moni simbi na nte. Na ki kuna donc malgré côté église au sambeli mais aux autres les sous kaka aussi sinon ko sambela OK no sala so bomba ozonga biva so makala nzela bo papa na koyi ko sala une semaine te na nzela sabat mwana mobala telemiso ndo sali loko no ka musanga ya ngwana na tuna ka mususu eso mona tali banjo te bas biloko nyoso basi nga lukaka modela mwasi nga lukana na kucha na kati na nde loko za ka musanga papa le ya ngwana nga ko sala un mois te mwa mobali mo te misanga na nzela kwa ko ta otno ni kapa na sepe na yo to sala relation ekomi ya makamambe nde loko za ka musanga ya ngwana Obando tamola ba église les loza awa après 3 mois OK église mususu donc ça dit na ba église nyonso tamola ki na lobi ko za kiti na mona ngelo te lukuta mabe na mona lo te tina yeko se retrouver na église mona ki kuta ba pratique ba on ba sala ngo kuta biso ande monde showbiz oh na kati église oui wana ba tu as seto pasteur pays papa banda ba église akasavu bwa ti 17e mais l'église non so limité wana ba pasteur ba showbiz ba tondi kuna oh ya solo oui ba prophète yemo kwa za 3 signes azana mwasi na bana mais yepa bazwaka ayepa zwaka baninga donc 3 signes oh donc ba to double signe bazali ba to 3 signes bazali 3 signes ngo bani azana mwasi na ye yepa zwaka baninga ni mibale yepa baninga mibale bazwaka baninga ngo ba 3 signes et ce monde on est bon. Ah bon, c'est très compliqué. Sinon quand même na bande konyo surtout et rekomi ce qu'on a na kati église wana. OK donc na pasteur to elikana ndenge nini? Ya pasteur na kindaki nazali ko keni comme nana ko kusunga likambo yo na bima ba biloko. Nga biti na yela kuna ya mwana. Loko ba pasteur moi c'est o ba yeba nite ba okoma kamba te peut-être na kimba ba sala kombo ba usunga ngai nde na kiye na fandi jour akoyamba pasteur ngai lo na yela wa tere vi na sala ka yango mais no dinga ngo sute na ba yango na ye nzambe na yo akangolanga ava pasteur atali ngambo atali ngai aseki aningisi muto aseki. Donc pour nzamba saela yo faut kota ni langa nzamba ndé na kota l'église na kota na protocole na kota na protocole mi ba genre ba garçon na ko mona wana ba garçon ba zara ke logoté dozo moni kaka ngela kaka nzoki e kat église on ekira makambo ande zali ko banda ba musicien ba drumer ba onyons ba zara ba makambo ba pasteur azula ba subita azula ba ngunda le système on a coûté déjà wana wana. Mais c'est que je me demande na kati ya na église tant yo okoti attitude ba tozaki ndenge ni envers yo est-ce que banda pe ko zoyo moi si banda ko zoyo mobali to bando zo ce qu'on a sens ne au moins père de papa déjà na église wana bamba to bazali ma marque le ko nga bazalaki ba yebi déjà attends on a ye oh aka muta boîte na biso peut batio songa na kuta kuna tena kuta na la tifes nga rien o ba matakai ato kuta la tasimi mikura temi bosonga oh mutu wana na ndeko ko ibaba mbu. Mais attitude ya bandimi quand même vis-à-vis non parce que yo c'est vrai yo za PD oui na kati église okuti ça dit yo za nature mususu mais ba moni quand même côté na église yo pe déjà za na ba séquelle trop ya bo mwasi ba geste etamoli elobeli est-ce que bango bazaki bando vivre na yo ne bazaki wana msu bazaki ya ko trop bazaki ya msu père
et ça encore nzamba ko sala papa tout comme ça ko tout ko va vite église encore bien ba pédé ba comme ya bo ça église quoi oui, église on comme ba pédé ba musu pété vraiment ça église c'est pas que nzamba ko ça ça qui m'a bon ya ko tout ko ça qui non. Mais ma parcours il y a 20 ans il y a qui pédé nous on sali 20 ans na kati wana yo monde au sala esthétique yo mo pe kana mutando donc vena ngamo na linga sa esthétique pe ngamo na ko sala salon na ngai ngamo na za na salon na ngai ngamo na sali salon na ngai na tipi bato misala na kati na za mo comme na pe na sala ka papa coupe à louf na beta na ngai. Mais est-ce que frère Zachary quand même ils a aspect moi déjà compliqué à moi bato moi mingi comment na ki yo ondimi ko sala nzambe. Or généralement ba salon ba PD ils ala comme vague wana mouvement na ya ba fimo ba kenda sango ba fimo mitu ekufa ba fi ba sia ville ba ndumba ba est-ce que ozomi gérer ndenge nini na batu nyonso to na temps ba mona est-ce que yo polo motem papa ne nde na zaboye na obanga batu te mais na obanga nzamba mona partout na zabo na oluka Saint-Esprit souvent et là on a créé parce que nous sommes pour fanatique Jésus bika toi on tika parce que même ndako na za na changer ndako pour ça qui na battre na luka na ndako wana on t'a fait une personne pia ka boa na kina ki mana pide na pia moi $50 na changer ndako na nicho OK na changer ndako na changer numéro de téléphone na ko salela na tina changer mususu pour nini na maintenir délivrance na place na OK. OK. D'accord. Aux comment il y a un souci que yo quand même il faut la pas bien au papa. C'est vrai aux aider bande kona bana bande kona yo mais singela qui peut pour quand même trace dans mon kili. Un jour c'est ça qui parmi ba soué na depuis que tous ana moi na mki. Lelo en cherchant la délivrance au est tombé sur un homme de Dieu au Asungio. Isaac qui il kana na ndengeni pour beaucoup de temps. Na koma ki desi na tambola ki na ba ngala iba pasteur nyo ba professeur ba terre na ba radio na ba TV ba msuna kenda ba steak sanga ba biloko na ba terrain na ngana za ki na teka ba chinete kenda faut teka na biloko zuna ki PD pour sa délivrance mulimo msuta ba teka na 1900 qui convient frère no frère de $7,000 ba blo na koma ki na kasi nande na yoko suka msunga na kenda ma délivrance comme ya mbetu na ba na ensemble suste na fanda na ngai na ndaku un jour nzamba pambola papa Michel azanyo sopona nga na ko modèle pona ye na sita on a ya comme on nga na lata veste na ko lata veste na kinkolo na moni dimanche on lata veste nga veste ba lata ngobu tina na comme ça ya lati chemise bonga pona ko molanda aza modèle pona nga loko Esther akutana Mardoché azaki ndila pona Esther papa Michel aza Mardoché na ngana ko kuluba lokola richa kangama ki na nzamba nomi ngana kangama donc na ba prophète nyons la terre na ba radio na yebango o achama ya soma ba somi sanga bilo ba ou de livre ya ba $50 na ngana zindeka za betape wana sai na bayaki na ngai na mona na nga na kuma na suka et nous on a oluka donc ce sont les aki sexe na nga e fonctionner na botata mwana moko papa ni so musuna zaki na mo esimbi na ngote ya sala boya esimbi na ngote nde afandaki mukolo mususu na olanda te radio c'était samedi na yoko yoka un passé la première fois na yoka pasteur zo bangala zaki na po bango babaka nganzamba zonga bo mwana nganzamba zonga na bangomba na yoka pasteur abite nganzamba zonga na kindoki azunga na bonduma na tiki bonduma non na yoka papa Michel zoloba ngai na uti na kata masturbation nzamba kango linga pasteur abanga na bandinga eti ça ça faut faire que ça so témoigner tabi nzamba kango na ba mari de nuit boy na masturbation na zo ko sala savon boy nzamba donc enseignement wana nde sala siko na kinuka na mutu ezala ki bon OK donc à partir de là nde yozu décision bité na lukana na mutu quand même personne ni makobimisa bosoto na ye na miso abato boy c'est que ipane na okoki kosonga ngai ndozu numéro siko bengi na ziba numéro ba adresse na benga te na ziba adresse na bandonga ndi mwa kala mwa bolemuka ya na ziba adresse to ça na tira radio na poya na radio na zoka ka ye na zuya ndia na note nde na bité dimanche mona kende na mona ye
ntango nakei vonga naokaki na radio na tayo azalaki papa Michel aza moke nga beyaki 16 plus pasi ya moke bokuta monene akoki yango ntango bade osali confusion ya taille okanisaki taille physique yango mpe spirituelle jeune isu boye na bote azalaka papa pase na soza kitoko ya papa ale parce que jeune boye mais bien tozali passé na kutaki libuso on a koti nga na plan totala fa nga reste peut-être za modérateur pour même modérateur il na chaîne mususu il a fallu que nga nazo protocole opesa ma place na hotala yi ya muke boye ya minene ko ba koki tete suki na mbete o koka nde na fandi refrain mbamo bi frère yuza makamfu to so na yeto to mona na te yuza na makambu faut ça repentance faut yamba Yesu mais ça bisika na kenda ngala kenda makambu sa mbamo nazo mona poto nazo mona voyage papa ngaza voyage te ngaza brika kubukana naza ka grave nazo senga Yesu abikisanga comment to so lukabika moi mukoli kama to lingi ete non faut Yesu afanda na po bikama ko ya sima jamais ko so biloko nzambe yo so na kata kindoki oditi ko pumbwate otiki mobala batu ozo sa Yesu apambola jamais faut renoncer na biloko ya ténèbres après Yesu apambola yo amen après prière nde to fandi na fanda akute papa ale na fukami papa talanga vie na ngabi nzamba zibisanga yo za na mai fobima na mai mais na betele solote nga na lota bantu tuna za na mai yo mwasi aza 4 fois bima pour jour na kinaka pani na beta budi na pantola te na perpète donc tant na okota na église na talanga abi yo mwasi aza 4 fois bima de mutu solo na été to yibani te première fois fuka mayamba Yesu eloko libosa sala epona ngai tango ya misinga Yesu abi nakuta bango na service ya 21 jours comme na semaine na suka ya kokamwa tango nazongaka ndaku butu momananga na lela na bamayaka nga lata na kingo na longoli babiloko nyonso bamayaka bakilota mikuse na bimisi yango na tumbi yango na koti na congélateur na nga na bimisi masanga ba whisky na zalaka na ndako na bandeki nanga ba ekombonde ninga awa nzamba sika komi ndako ekomi chambre haute olingi nga funi nga nzambe nanga te soki te bozonga na lipango ya famille pour nga ndako nanga ezali kokutaka bana famille ba uti bayaka ba congé awa ekomi ndako ya prière nde nazwaka desu ya mokolo wana. Voilà, merci beaucoup et jusqu'à ce que Lelo quand même aux Hollande la délivrance na yo. Oui, la première partie tout ça Lelo. Et puis tu na la deuxième partie pour ndeko baïba quand même ndeni délivrance ton eleki ti comme na suka. Alors on a quand même pendant ko suki sa Lelo un message na bande comme susu au batikal na vie oyo bando salakala. Oti Lelo bazana no ka ba PD, misusu kutu ba ko ba PD monde mutakoli penza mais azaka kana katia vie wana yozu ngolu obimi na katia vie wana. Papa le monde mukilo toujours kende lelo ezaka ba PDT même ba PD bango mo makulu makamanga bazonga sima ndoko mona mwana mobali me ya mandefu bazo coucher na ye fo azwaka iPhone ya quoi ya kuganye nyonso mokili bongo lobi molimo ne telinga na lifeli nazo bondelo na bolingo nzambe meka kondimata Yesu Masia akota na vie na yo chia mabulongo na sebisa nzambe na kokite bimisanga na biloko oyo eza biloko oyo ngana tokamwa lelo bango mo ko bengo monde showbiz oyena ba joueur ezali oyena ba musicien ezali na monde à théâtre ezali likamba ko kam ole suka tana batuana e kota na église en makambo ya Sodome na Gomorrhe eke ko sala ni papa ale yo mutuzo yo kanga mi yo kila bomo no mawa ni feluza Bible bengi on papa la Bible bengi on li sumute bengi on abomination bima na kati ya biloko wana lelo mibali bakomi basi bakomi mibali po atambola na jipa bien po azala bien po battre la relation azo musala na société songolo na réseau songolo fo bima na mobali fo bima na muninga ni mwasi no yaya bima na biloko wana pesa bo moyo po Yesu Masia po zwa bo moyo ya seko ona kwa ekoloba yango wana. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous avons reçu pour vous un frère
que nous appelons affectueusement frère Zacharie. C'est autrefois Maïmona, et aujourd'hui dans le Seigneur, aujourd'hui, et Bazobenga frère Zacharie. Je crois qu'il serait mieux pour Nabandeko Yozo Lanabiso, certainement, Yo Tikalon na Vioana, et on met un peu pour gagner le temps. Comme dit la Bible, racheter le temps car les jours sont mauvais. Le frère a compris et en fin de compte, aujourd'hui, il vit paisiblement, calmement avec Christ. Et kozalaka malamu pona ceux qui yopé au sali nenge moko na ye. Frère Zacharie, merci beaucoup. Il y a disponibiliser temps na yo, surtout il y a ko lobela ozaki vi na yo yakala sans pour autant ko kasoni parce que belé ba yo kela ngo sonia tenga na ko na bongo te na témoigner na ko kate. Na témoignage du vivant. Voilà, merci beaucoup Nzamba sala obolamu et surtout à kobisa o lisusu. Et on continue à servir. J'espère que nous allons nous retrouver très très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Il y a Gédéon Loïc qui est là, accompagné de Sarif Mbala. La réalisation, c'est Sugnon Dio. Vous avez Jonan Zouzi, Jordan Panzo également. Alors nous allons nous retrouver très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. La nuit est tombée. Seigneur, reste avec moi. La nuit est tombée, l'homme de Galilée reste avec moi. La nuit là, c'est quoi? C'est tes problèmes, tes situations difficiles. Moli le koti na vi na yo, nzamba zala na yo, atikala na yo. Mabe koti na santé na yo, mais nzamba zala na yo. Molile koti olembi okomi na souka. Mais le Seigneur doit être avec toi. Ça veut dire que la nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivé au bout de ma vie. Mais l'Éternel Dieu des armées reste avec moi. Je suis arrivé au bout. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, la situation nanga nazo kokali susute. Je suis arrivé au bout. Fils de l'homme, reste avec moi. Les médecins ont dit que je suis positive. Seigneur, reste avec moi. Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution. Les médecins ont dit que j'ai le cancer. Seigneur, malgré la maladie, eux, ils ont dit, mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi, je trouverai la guérison. Hé, Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti. Seigneur, même s'il est parti, le consolateur, c'est toi. Reste avec moi. Balobi nanga que je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Éternel des armées, malgré cela, tu es capable de me donner des enfants, même si je n'ai pas de trompe. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Je n'ai plus d'argent, mais moi je sais que l'or et argent appartient à l'Éternel. Nzamba futaka, ce qui n'a qu'au bangaye. Seigneur, reste avec moi, parce que je sais que si tu es avec moi, situation n'a qu'à changer. Si tu es avec moi, nakokoma mutu mosusu. Si tu es avec moi, je veux témoigner. Si tu es avec moi, je veux passer de victoire en victoire, c'est ça. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Il y a un sujet qu'on parle pas. Quand tu vas tomber dans l'impudicité, tu commences à prier comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je suis tombé, je reconnais. Même si je suis tombé dans l'impudicité, Seigneur, ne t'en va pas, reste avec moi. Avec une bonne repentance, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber. C'est ça en vérité. Tu dois renouveler ton intelligence. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Moli les côtés, j'ai souillé ton temple. Dans l'impudicité, tu tombes et tu tombes encore enceinte. Seigneur, reste avec moi. Tu vas avorter. Après avoir avorté, tu ne sais plus dire, Seigneur, déjà tu as péché au soumouki. Au lieu de garder moi, au lieu de garder toi, que ce soit quoi avorter. Eh bien aimé, ma soumou. Malgré Wana, Seigneur, reste avec moi. Tu vas prier, c'est comme si, comme tu vas commencer à prier, le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de femmes ont avorté, ils ne prient plus. Olongola basé mebele, okoma kaka soni, okoma non. Nzamba boya mutute zonga, c'est la repentance. Na moi bewana salité koti molili, tu reconnais. Seigneur, je reconnais que j'ai trébuché. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Seigneur, j'ai fait le mal, je fais ceci. Tu commences, Seigneur, molili koti, molili zakaka difficulté. Masumu na biso peto salaka trop. C'est aussi le ténèbre. Malgré cela, repentance,
reste avec moi. Ne m'abandonne pas, reste avec moi. Reste avec moi. Dans la situation où je me trouve, Seigneur, reste avec moi. C'est ça. Que personne ne te trompe. Dieu est un Père. Dieu n'est pas comme les gens nous disent là. Non, Dieu est un Père. Hein? Donc quand tu te lèves, tu pries. Dans la repentance, il agit. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Dès que tu vas commencer à reconnaître, la gloire de Dieu va revenir vers toi. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens, tu te répands, le Fils de l'homme, il se retourne et il te donne encore sa gloire. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Dans la situation où tu te trouves, la nuit est tombée. Le Seigneur reste avec moi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec... Je le dis, le Seigneur... Écoute-moi bien, hein? Le Seigneur est avec toi. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Non, même si le ténèbre est jusqu'à là, le Seigneur est avec toi. Tu pries. Quand plus tu vas prier dans les ténèbres, la prière va augmenter, va commencer à éclairer. La prière Saint-Esprit, bandi ko kote, bandi ko opérer, bandi ko façonner, bandi ko longola mabe, mwinde ko bota. Le Saint-Esprit les a yemoko nzambe. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bye.